ndeni bato bakota na kati na alliance satanique balebele balinga basi na kisi la photo même voilà akenda mona ngonga akeko sala d'incantation to be lelo bakota na kati na alliance satanique à travers les mariages. Pourquoi? Parce que bana bazo yate un prophète soi-disant prophète aza ya nzambe akolinga jamais abimana yo pozwa mabota aza agent maléfique tebele babota na banganga babota na ba faux prophète babota na magicien babomba histoire wana yebisa lota ka bandeko bandota bato bakufa. Première conséquence bazalaka bato bazalaka na maladie chronique maladie esilaka te ba insomnie fréquent okomona bakufelaka bato périodiquement na kati na famille posa ya nzoto posa ya nzoto azala marié azala célibataire mais posa ya nzoto yingaka mingi kati na vie na ye aza mutu oyo aza kati na alliance satanique memaka bato na kati na période na célibat prolongé. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Eye bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te. Agence ezaka moko Zibe service ya José Baïla. Agence Zibe service ya José Baïla. Yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tina kasa lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Réalité chrétienne avec Yves Ipan, tous, directeur des efforts, la fin de vaincre la série, continue toujours dans votre chaîne Super Promo 243 et pourquoi pas de votre grande émission, la Réalité chrétienne. Voilà, nous sommes déjà avec les pasteurs Blaise, tous années Awa, Torosolo, sur les alliances sataniques, Ezanini, enfin. Togoye bango lelo à travers cette grande émission. Voilà, tout petit déjà pas l'homme de Dieu. Boni santé na yo, il y a Église Corps de Christ et aussi etonga onzamba pesa yo ozala comme Mukambi. Merci Papa Yves, Église Corps de Christ oza bien etonga pe ici quand vous voulez ça va. Santé pe toza malamu mingi. Un mot na bande ba moni encore lelo. OK, na pesi ba chrétien nyonso bana Super Promo mbote belé bino bolanda kabiso ici quand vous allez vraiment oui, libino enseignement qui toko na tonga lelo par la grâce de Dieu nzambe aopambola biso ici katozali. Merci beaucoup. Amen. Losambo. To sambeli Seigneur notre Dieu, to kabi enseignement on a salobo konayo, moliumu santo pesa biso maloba, afin que peuple no bazala béni, to telemeli penser nyon so contraire ya volonté na yo ezala musika, zala na biso du début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Masia, oya za mokonzi na biso nde to bondeli to lobi. Amen. Amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu et salut ce plaisir Makassi. D'abord, tout yeba par bois titre, plutôt j'allais dire si je n'habite pas les alliances sataniques. Ok. Pourquoi tu préfères tout le bilan lelo surtout plus na manobata la biso même babi mais pourquoi toujours kumisa toujours tanga satan na magam na biso be. Peut-être une définition des alliances sataniques et puis dans les détails monsieur. Ok. Message na biso tonga lelo toujours sur les alliances sataniques. Okay. Alliance satanique,
Pourquoi? Parce que toi, non, Bisso, en tant que ban Nzambe, nous avons un ennemi. Ennemi commun, wana babengi Satan le diable. Wana mutakobo yango azate. Alors Satan le diable, akana via mutu, mission na ezali na Jean chapitre 10 verset 10, babengi les voleurs viennent pour dérober, égorger et détruire. Alors Bisso, en tant que baton Nzamba poni, pour na avertir ban Nzambe, ezali devoir na Bisso, toyebana devoir na Bisso toyebana ko te ya ban Nzambe ko enseigner bango ba yeba que non l'ennemi o babengi Satan le diable tango ya kana via mutu et loko nini ya salaka enfin que mutu ayebana ko bénéficier te ba promesse oyo Nzambe asala nini apesa pona ye. Donc voilà parmi ba enseignement yango na tongo le to le blasphire les alliances sataniques. Alors est-ce que ça reporte na ban Nzambe ba yeba musala o diable sala kana biso batu pour que to bengana lobby ezaka vraiment nini et koto lobby alliance satanique alliance ngo sala mangandengeni. OK. Merci papa Yves ezalaka important. Oyebi que non diable a profité kana vie na biso à cause de ignorance. OK. Tango mutaza na 4 na ignorance nde esika wana Satan le diable o aza ennemi a kotaka a profiter pour abibisa a accomplir mission na ye. Et voilà pourquoi devoir o biso toza nango poto sala ni to enseigner ba na Nzambe za lokola tozo avertir bango. Ayeba que non à travers base la lecter quoi. Voilà, base la alerter, base la avertir que na berero biso to sala kana ignorance na biso nde monguna a profiter kanango. Alors tobi alliance satanique, alliance ezanini. Balobi que non alliance c'est un accord passé entre deux ou plusieurs personnes qui décident de faire ou de ne pas faire quelque chose. Balobi ezali accord, ezali engagement. Boyokani. Oyo batumi balé, to batu belé basali. Babi que non boyokana biso to sala likamutel, to sala likamutel te. Yango babengi yango alliance. OK. Alors toujours le alliance satanique pourquoi? Parce que Satan le diable aza ennemi na biso lokola ba chrétien. Nzambe oyo biso to sambelaka, Nzamba kela Satan ate. Nzamba kela ange moko babengi Lucifer. Lucifer est koloba porte lumière de Dieu. Mais Lucifer wana azali parmi ba chérubin protecteur ya Nzambe. Parmi ba ange baza ko vanda pembe na Nzambe, Lucifer azalaki. Mais à cause tango ya orgueil na ye, alongwe kuna akomi opposant. Nde a changé pe identité na ye. Alongwe Lucifer a commis Satan. Alors Satan est koloba opposant. Alors yango tozote ya batu oyo nyonso bakotaka na alliance na Satan le diable yango tozolo bala. Alors tozali na trois sortes ya alliance. OK. Premièrement tozali ne Dieu fait alliance avec l'homme. Nzambe asalaka alliance na mutu. Na kati na Bible na mukanda na Psaume 89 kuna tozomona Nzambe asala alliance na David. Oni David asala alliance na David. Deuxième sorte d'alliance c'est alliance mutu na mutu, l'homme avec l'homme bako sala alliance. Tomoni Jacob na Laban na Genèse 31 ba sala ki alliance ba yokani. Et troisième alliance yango to développer to ben yango alliance satanique. Alliance satanique ezali oyo Satan le diable azo sala alliance na mutu. Satan le diable a sala alliance na mutu ndenge nini à travers moko ya ba agent ya Satan le diable. Tozana ba ndoki, tozana ba magicien, tozana ba marabout, batu nyonso wana lokola agent il y a Satan le diable. Tant que tu as côté alliance na bango, automatiquement à côté alliance nani nanani na Satan le diable. Alors tout le temps dans la Bible est sur le belabi sonini. Tout ça dans mon canal dans Ésaïe chapitre 28, tout le temps à verset 18. Amen. Ésaïe chapitre 28 verset 18 Bible le Bible. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera point. Balobi alliance na bino na liwa. C'est-à-dire batu baké ko sala alliance na liwa. Oko sala alliance na liwa te. Balobi pacte o bino bo sala ki na liwa. C'est-à-dire tango sali alliance na liwa, eza nzamba sali alliance na mutute, ezali pe muta sali alliance na mutute, c'est Satan le diable. Alors tango sali alliance na l'un des agents de Satan le diable, automatiquement au côté na 4 na alliance. Alors to lobi que non le col alliance c'est la contrat wana mutu asali ensemble na Satan le diable. Alors papa Yves, alliance ekoki kozala consciente ou ekozala inconsciente. C'est-à-dire quoi? Alliance consciente. Mutu ndenga za wana ayebi ke non, ndenge naza awa. Pona misala na ngai, pona makambo na ngai kende bien, na kende ko sala alliance na Satan le diable. C'est-à-dire na l'un des agents de Satan le diable ake asali accord na ye. Accord wana yo oko protéger misala na ngai. OK.
à la contrepartie eza na makambo Satan le diable to agent Satan le diable ko senga yi peut-être le pesanga makila peut-être le pesanga mukongo peut-être le pesanga mabota ye apesi et ye na sima ko sala nini mutu wana akoti na alliance autobenga alliance consciente mutu ye moko asali yango donc mutu ye moko na vers voilà. OK Alliance mususu eza alliance inconsciente mutu asali alliance wana ya yebi yango te exemple ozosala na cabinet ya mutu moko mutu wana misala na ye azo engagement asala alliance na Satan le diable yo oza agent tango yo kokota na misala wana okoyeba te ke non patron nga asala ki alliance na Satan le diable lokola ozo sala na musala na ye na bureau na ye automatiquement ozo sala na ces alliance na ye donc okoti na alliance na Satan le diable inconsciemment akunda abebisa déjà place wana a consacrer biloko na ye a consacrer musala na ye ndenge za wana succès nyonso ya zoka réussite na ye eza alliance asala na Satan le diable alors mutu moko aye ko luka musala azui musala akomi ko sala na ye akobetela yo isolote ke ndenge na zawa na zana makamuna nga na sala mais parce que ozo sala na kati ya musala wana automatiquement inconsciemment au côté na sa alliance wana c'est-à-dire alliance wana eza alliance consciente eza alliance inconsciemment alors alliance wana ko sala ngo mutu ye moko ko sala to un groupe d'individus bako kota kat na alliance alors maintenant ndenge nini batu bakotaka na alliance satanique comment les gens entrent dans les alliances sataniques parce que n'est toujours sur les alliances sataniques premièrement c'est dans les mariages Papa Yves lelo mabala ebele et kotsa bat na 4 na alliance maléfique et kotsa bat na 4 na alliance satanique mais le mariage est union légale entre l'homme et la femme. Namukanda na Genèse chapitre 2, na verset 24, la Bible dit que non, il n'est pas l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le mariage c'est une bénédiction, c'est pas bananaï. Mais le Satan, le diable, à ce côté ça bat na 4 na alliance satanique à travers le mariage. Et tout ça le mandé. Ndenge nini. Oh yo mubali. Yo mwasi. OK ko bala mubali oyo azalaka na alliance na Satan le diable. C'est-à-dire ndenge za wana mubali wana asigna contrat asigna pacte na Satan le diable na ndaku na ye azakana chambre moko bato bakotaka te azakana bisika moko bakombolaka te basimbaka te c'est-à-dire quoi aza muto azana alliance na Satan le diable yo mwasi tango balani na ye automatiquement lokola mariage ezalaka alliance lokola mariage ezalaka contrat lokola mariage ezalaka pacte automatiquement au côté na alliance inconsciemment na mobali wana. OK. Alors ce qui est mobali aza mobali ya ndumba mobali oya bula wayo comme disent les Kinois abimi na mwasi aza occultiste magicienne aza moto bien te tambo penzela mabe mais aza marié ayena ndaku na libala abimi na mwasi ne susu est-ce que wana pe alliance moko ko sala na se wana oui wana alliance ko sala Bible lobi que non oya sangisi nzoto na prostituée bango mibale bakomi nzela moko na semence Jésus semence oyo ekoti kuna semence ekoti kuna c'est-à-dire il y a quelque chose dans le monde spirituel créé wana alors tango yo ye oyo ko partager ngo ba se partager ba démon ndenge nini papa ba démon parce que ça makambo eza spirituel eza physique c'est-à-dire quoi OK ko bimana mutu oyo aza rempli les démons tango yo ye OK bimasuna mutu musute o partager ba démon même de la même manière ba kabola maladie. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Alors, Moutandeng wana, au côté na katikati na alliance satanique, sans le savoir, au côté na alliance wana inconsciemment. Mubali oyo, akeko bala mwasi oyo, azali un agent maléfique. Mwasi wana, musala na ye, bambongo na ye, a signé contrat na Satan le diable. Asala alliance moko quelque part. Tangu yo mubali, okeko bala mwasi wana, au côté pe automatiquement na katikati na alliance wana. Alliance wana cause à la soit consciemment soit inconsciemment. Consciemment comment moi si wana yemo ko yebisai omoni papa ndé na za awa nga resuite na ngai tala makamunga na sala ayebisi yo conscient oyebi mais ako yebisa yo te mais tango yo ozana ye automatiquement yo peut okoti na 4 na alliance wana. Or le mariage c'est une bénédiction. Yango zomona lelo papa Yves ba mabala ebele ekotsa bat na 4 na alliance maléfique. Ozomona bato mosusu azoke bala mwasi na photo azoke linga mobali na photo sans pourtant assembler ayeba état d'âme ya mutu s'engager na ye. C'est très important mes bien-aimés. Et mutu on peut-être asa mutu misala mabe asa mutu oyo a signé contrat na Satan le diable tango o s'engager na ye parce que liba les alliance parce que liba les accord automatiquement au côté na 4 na alliance satanique. Deuxièmement, toujours na 4 na mariage. Ndeni bato ba côté na 4 na alliance satanique. Ozo mona papa Yves eza fréquent. Ba famille belé.
ozomona famille ya papa oyo bayokani na famille wana papa bango na bango bayokani babalisa bana na bango sans consentement ya bana na bango papa basali cop oyebi basali cop pourquoi parce que papa wana azo kiltite wana pe azo kiltite po baprotéger barelation na bango po baprotéger misala na bango balinga union wana basangisa pe bana na bango alors bana wana automatiquement baza na carte na alliance satanique bakoti bango na alliance moko inconsciente bango moko bana bayebite mais bamona ka papa non famille wana bazalaka bien tenu séparation tenu donc wana bango te bolimwana ezala bino bana bo balana ba convaincre bino mais vraie raison ezanini ezana makambo ya mulili eza wana c'est-à-dire ba corps na bango ba alliance na bango po ba souder yango ba garder yango ba koti si bana 4 na ba alliance maléfique na 4 toujours na 4 na mariage ndenge nini bato bakota 4 na alliance satanique papa Yves à cause de l'amour lelo eza mibale ebele balinga basi na kisi alinga mwasi wana mwasi aboya kaya biponga na reprouver ake ko luka kisi ake ko so domination ake apese mbote to apese mbongo to asombele loko une photo même voilà ake na mona kongonga ake ko sala incantation ayemba la moko mwasi alinge mobali alingi libala wana eza libala moko maléfique c'est-à-dire ndenge eza wana libala couple wana bazana 4 na alliance satanique pourquoi parce que ndenge alingaki mwasi wana to mbali wana alingaki apartia kisi conséquence nango ezani ni papa Yves yango zomona bakouple belé et bakouple belé lelo mwasi akufi et ko umela te mobali pe fa kufa landa ye wana basaki nini ote bazana kati alliance oyo bameka ya makila le pacte de sang voilà et ça pena kati ozomona siko ndenge eza wana baza bato baza na katikati alliance satanique alliance na bango eza accord na bango o basalaki wana alors soko moni mwasi akufi 6 mois une année après mobali pe fa landa ye so mobali akufi mwasi fa landa ye pourquoi parce que accord na bango ba signa engagement na bango ba signa ozomona 4 na alliance satanique papa Yves bato baki ko sala contrat ya makila ne balobi ba mizokisani ba meli makila ba déclarer maloba ba koti na 4 na alliance satanique alliance wana ekolanda bango e obanda ko réclamer bango Satan le diable akozana sima na bango akobanda ko landa akobanda ko réclamer yango zomona ba conséquences batande ngona papa Yves soki ba salaire ba kabona physiquement boye o daringa no kutu libale sile kufi okabani mais alliance o ba kwati ngote moko na moko esika kei ako évoluer ako progresser te ako sala toujours na ba problème pourquoi parce que en alliance moko eza wana ezolié bango yango zomona Satan le diable à cause ça bat na 4 na alliance satanique à travers les mariages. Oh, le mariage c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Et ndena yebisaka bana nzambe na te ya bango, ma sœur, moi na nzambe, avant de t'engager avec quelqu'un faut sambela. Luka oyeba état d'âme ya mutu oyo parce que liba les engagements, parce que liba les alliances. O komi ko tsaka bongo bongo te na sentiment. O parce que ça na famille intel, o parce que bazaka na mbongo, o parce que nazo luka sécurité, ba pesanga mikanda na zwa. O komi kota bien aimé o kota na alliance maléfique sans le savoir. Et conséquence oya 4 na vie na yo, tu vas commencer à regretter dans ta vie peut-être que plus tard, mais il faut qu'on s'ambe là. Luka oyeba état d'âme ya mutu oyo zo s'engager na ye parce que to bala naka pour toute la vie. Ba te be lelo ba kota na 4 na alliance satanique à travers les mariages. Deuxièmement, ndenge nini ba kota na 4 na alliance satanique à part les mariages, nous avons par les recherches des enfants. Na kati na libala batu babala ni plus des années mabota ezo yate nesika Satan le diable azoka batu. OK. Papa Yves, Bible lobi na biso na Psaume 127 le verset 3. Bible lobi que non, les enfants c'est une récompense qui vient de l'Éternel. Nzambe tango pamboli batu na mabala, nzamba pesaka bango mabota. Mabota eza nzambe mutapesaka. Nzamba kela mwasi ya stérilité, akela mobali ya stérilité. Bible les hôtels s'abisso clairement. Tant que nous sommes bakeli mwasi na mbali apamboli bango, alobi soyez féconds et multipliez-vous. Stérilité et ya kandengi na 4 na vie ya batu. Premièrement, stérilité naturelle les alaka. C'est-à-dire nzambe azole ki samuto na épreuve. Ta cause la stérile. Wana eza naturelle ou pas ya nzambe. Deuxième cause de stérilité et yaka ceux qui mutu après avoir que commettre ba erreur rebelle. Peut-être que longola ba zemi comme la bakisi mutu à cause la mabote zo yati. Troisièmement, Satan le diable na bando ki ba jana ye ba takaka batu ba empêcher batu. Mais na nyonso wana il faut que luka nzambe. Nzamba za capable ma wana ye ki tana via mutu pe nzamba pesa mabota. Alors lelo ba te belé ba kota na ba satanique parce que ma bota ezo yate. Papa Yves n'a pas son témoignage. Et si quand on a un ngomba to kenda ressemble là. Une jeune maman, une jeune sœur a outuko bala sika.
mabota ezo yate mama wana kendaka na ngomba ko sambela ko luka nzambe yo kelema wapese mabota tangu ya sambela ka wana ezana faux prophète moko ayaka wana alekaka ayokaka ye ayebi ke mama asana problème à concevoir alors ayebi belie abi nzamba solo banangai ndenge sa wana mwana wana soluka okozwa ye na ngai na kozwa ye na yo ndenge nini ofunga to bimana ye na yebite mama wana soki bamvuta ye soki balokaki ye andimi ko bimana faux prophète wana siko faux prophète wana papa akomisi mama wana bilanga na ye basali mbala moko basali mbala mibale basali mbala misato mama wana miso efonga mebite na moni mutu akomosaka na ngai c'est-à-dire quoi lokolo esika tokenda kosambela na nzamba bagarde bazalaka afunde pa bagarde bayebakanga faux prophète wana e mama wana mutu wana asakane pourquoi parce que akenda koluka mwana mais koluka mwana wana akuta na faux agent maléfique à Satan le diable faux prophète et ndengo ke na ye wana automatiquement okoti na 4 na alliance satanique lelo papa Yves soki mutu aza luka mabota aza capable ya kosala tout ndenge omona ka mama ndenge omona bango aza capable ko sala tout aza capable ko kende partout aza capable ko kota partout sobo yebso ke na cimetière okende sobo yebso ke na maya okende sobo yebe pesa bo sala bo akosala pourquoi parce que azoluka bana ndeko nanga tika na yebisa yo bana nzambe mutapesaka bana baza récompense nzamba kela moi stérilité kela mobile stérilité. Alors, dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, Dieu n'a jamais créé ni un homme ni une femme stérile. Mouta stérile, nzamba kela mouta stérile azalakate. Et le Satan, le diable, n'a pas jamais profité de kotsa bak na 4 na alliance satanique pour na koyeba na koluka bana. Obimina nganga, obimina ndoki, obimina marabu, obimina mutumoko, aki asaleli yo ba pratique. Onga bebili ko nanga po simba funga na kene na yo. Yo posi yo CD. Et tant que c'est on attend que peut concevoir mais moi na wana kobota mwana nani moi na wana kobota mwana nani asa esprit asa mwana normalité yango mona ka papa Yves bana ebele lelo na vie oyo bazwa bango na nzela oyo ba uta na 4 na nzela oyo baza ba problématique OK okomona baza ka impoli okomona baza ka teti mbulu ya basi ya mibali et suka bana wana babala kate na vie na bango pourquoi parce que ndenga za wana déjà vu na ye c'était comme déjà na Satan le diable na pesa yo verset moko papa Yves na Bible oui vas-y papa Job chapitre 14 Job chapitre 14 verset 4 écoute ce que la Bible dit tout ça dans Job chapitre 14 verset 4 Bible le dit comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pire il n'en peut sortir aucun comment d'un être souillé un être souillé, moutou aza na semence mabe, moutou aza Jean Satan le diable, aza nganga, aza marabout, aza faux prophète, aza occultiste, aza lelo bakisi, abimana yo po zo mabota, aza moutou aza souillé, aza moutou aza kana ba démon, aza kana Satan le diable. Na kati na ye eloko malungu ekosa nini ekobimate. Bible lobi eloko malungu. Alors mwana oyo kobota wana kozala mwana malunga te. Bino bokomone moutou azolia azotambola azolata bilamba, mais spirituellement c'est un esprit démon spirituellement asa mutu mabe pourquoi parce que origine oyo kenda ko luka mwana wana kenda ko yoy OK Bible lobi na biso na Hébreux chapitre 13 na verset 4 Bible lobi que non les lits conjugaux le mariage soit honoré de tous et les lits conjugaux elinga kambindoté maman yo mtoza marié nzamba peso libala mabote zo yate mama nanga fota le nzambe papa nanga fota la nzambe soki yo ndimi okende ko bimana nganga okende bimana faux prophète qui est en train de suyer le lit conjugal les anini lit conjugal les ambeto biso to la na chambre té papa Yves lit conjugal les anzoto mwasi nzoto mobali nzoto mwasi ezalaka mbeto mobali na ye nzoto mobali ezalaka mbeto mwasi na ye et bible zo interdire biso babi ke mbeto wana bako suye yango te et tangu yo suye mbeto na yo parce que ozoluka mabota Satan le diable akokotso na 4 na alliance maléfique yango so mona bato ebele ba komona ba problème na libala na bango pourquoi parce que bana bazo yate ndeko nanga bana nzambe mutapesa ka bango bana baza récompense baza héritage peut-être ndingo za nous traverser moment épreuve peut-être ndingo za on attend nzambe na nekokite mais faut tika na makolo Yesu il faut continuer ko sambela ko pesa nzambe confiance un prophète soi-disant prophète aza ya nzambe akolinga jamais abimana yo pozwa mabota aza agent maléfique et tangu yo cédé
lelo bato ebele papa basala yango babomba makambo wana lelo bato ebele babota na banganga babota na ba faux prophète babota na magicien babomba histoire wana maman okozala jamais kimia na vie na yo c'est une porte d'entrée Satan le diable akobanda kolanda yo okobanda ko vivre na condamnation na motema okobanda ko vivre na culpabilité na kati na motema na yo il faut oloba yango basambela pona yo pour condamnation wana pour culpabilité elongwa kati na yo. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que une alliance peut ko salema na objet moko donc matériel voilà tout le baquet ndeka sombi alliance pour la libala ba sombi bagamabe et lobby et sali ba dégâts aussi na ba livre et aussi na bilamba kolata na bilo nso tozo mona awa oui ils sont visibles. Est-ce que ndeko pa kolata lamba moko boy et cotisé na alliance na Satan? Oui papa Yves. Ah bon? Na pesa ka témoignage na lobaka maman moko ba boa kele malade na nzela ilamba. Omoni alliance biso bato balaka, omoni alliance ndeto lati wana. Tant boke bo sombi alliance wana boutique boye nango. Avant bo porter ngo na mwasi na mbali faut sambela pona ngo. Pourquoi? Parce que origine nango. Et si ka basali yango, mutu ateka ngo état d'âme na iboye bango te. Peut-être akoki kozala l'un des agents maléfiques. Et à soi biloko na ya consacré ngo pas Satan le diable. Yango so mona mabale belé lelo bazana ba problème papa Yves. Bakena makamka na loyenge, basala kana molemo na sentiment sans pourtant associer nzamba zana kat na makambo wana te. Yazo mona du fait que ngana bimisi mbongo na sombi sili wana te. Tu dois déverser le sang de Jésus-Christ. Tu dois prier. Bible le dit que non, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tant yoko sambela soki makamba mabe ezalaki na katikati ya alliance wana na kati ni lamba wana nyonso kozala détruite et kozala ni le sans effet. Yango somona batu ebele lelo papa ba kota na kati na ba alliance maléfique à travers les mariages, à travers la recherche des enfants. Alors maman, il faut aller la nzambe parce que nzambe mutape sarabana. Peu importe les années oyo sali mabote zo yati na yebiso nzamba kele stérilité. Yango émission eye pona yo mama ko bomba makambo wana te na mutema na yo. Fongwama benga biso bien aimé toko tcha na programme prier toko sambela pona yo pe lo boko nzambe ko ya kat na bomo na yo. Amen. Troisièmement, ndenge ni papa Yves batu bakotaka na kat na alliance satanique par les coutumes et par la tradition. Ah bon? Oui. Par les coutumes et par la tradition. Jésus-Christ a fait le baboui na mukanda na Marc. Nous allons mukanda na Marc chapitre 7. OK. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Marc chapitre 7. Nous allons Marc chapitre 7. Tu vas dans verset 6, tu quittes mukena c'est Bible lobby. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Batu bazotika maloba na nzambe batu bavandeli tradition bavandeli coutume même les chrétiens bavandeli coutume nyonso ezalaka mabete coutume ezanini ce sont les pratiques ancestrales qui sont non conformes à la parole de Dieu. OK. Na kat na Bible ezala makamba coutume pe ezalaka mais coutume biso to boya ezalaka ya mabe o ezali non conforme à la parole de Dieu et Jésus-Christ salo banga Bible za ba hypocrite. Bozo longola maloba na nzambe bozo sala ma commandement na nzambe te en profit ya coutume pe ya tradition na bino et lelo ba coutume na ba tradition na biso et kotisa ba tu papa na 4 na ba alliance satanique. Nazu exemple mi balé. Premier exemple dans le domaine du mariage. Papa Yves ngai no to sa ba to sito bala. Pourquoi oyebi que non na coutume na biso tant ba senga ba tu facture ba senga bango makaso ba senga bango cigarette ba senga bango machette. Mauvais. Tunangai nanu makasu na cigarette na machette na makamba libala et ça là ils ont un impact ni. Ils ont un impact ni papa. Toye bango lelo. Ils ont un impact ni. Alors ba oyeb so keza bokoko. Mais bokoko wana ba ko définir yote. Ils ont ni. Et papa Yves bakasu wana soko bi lelo nde na zawa nde ba senga facture. Na ko pesa makasu te na ko pesa bango $5. Okomona kaba noko wana ba osoma makasu te. Ba ko zambongo wana ba liango. So bina place à cigarette nga na opesa bino mbongo na opesa bino cigarette o mona ba kosomba cigarette ba uzambongo wana batu bavanda kana ville na Kinshasa yebisanga ba osenga machette na mwana zo bala po bakata ni po sala ngoni machette za bata bilang ba webse za coutume
Alors ba ko expliquer yo te et le konini eza na sima ya coutume wana eza ba clé oyo coutume tcha o satan le diable tcha abanda ko contrôler mabala batu. Yango mona papa Yves mutabali bien apesi biloko nyonso atikala na nyongote mais moi ça comment na ba problème à concevoir. Moi ça comment okufa la bana. Moi ça comme aka maladie. Ba problème kota na kat na libala wana. La plupart batu babala libala normal ba onora basi na bango. Batika na nyongote na libango nyonso te la plupart ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Alors nanu batu ba comprendre que non biloko yo coutume senga bango wana rôle lango na mariage et ça la kanini. Biso to pesa mbongo. Na place à makasu na pesi bino $5. Na place à cigarette na pesi bino $5. Na place à machette na pesi bino $10. Bako somba yango te. Ce qui est nécessaire, il fallait ba somba yango. Voilà. Et batu ba compater parce que ezana clé moko ezana katikati. Yebi sangai libala ezala ke eloko kitoko. Eloko elengi. Bon sikoyo ba makaso wana ezaka bololo. Ba tchang basenga ona libala pona. Coutume. Yango zomona lelo papa il va te belé abala na yo honora moi si mais il a toujours des problèmes. Il a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que coutume zo ko tsabat na 4 na alliance maléfique. Et yo moi na nzambo zo yo kangai. Nano balité, basi ba peso facture. Aux après papa ba ko sengo makasu ko boya te mais pesa bango mbongo. Na place à machette pesa bango mbongo. Na place à cigarette pesa bango mbongo. Ba ko senga yo soso. Yak yela biso soso o etambola kawana. Ezani eza sacrifice. Ok. Pesa bango mbongo. Ne les donne pas. Kobo yango te pesa bango mbongo. Bako sengo yele ba biso soso mobali. Monsieur Bedara kilo akufi, semiga kufi guna yaka na soso. Eza la kati tozo kende. Ah wana otigelo aussi sanango. Alors ozomona papa biloko wana parmi moi expérience to sana ngona musalo nzamba pesa biso et ba mariage ndenge wana aujourd'hui ils ont des problèmes. Pourquoi? Bandoki ba kotela ki bango na nzela bokoko wana, na nzela kutimo wana. Oh soki yo pesa ki bango mbongo ba clé na bango wana elinga ke zala te elinga ko bukango. Mais ba ko kato pe finance na mbongo. Te sambela pona mbongo na yo. OK. Tango zo pesa mbongo zo bimisa malobo zo sambela pona ngo. Mbongo na nga na pesa na voie normal bo sala ngo misala malamu. Muto olinga détourner mbongo na nga awo sala yelo ko mokoti. Ozo pesa ngo na cause moko valable nzamba ko yoka pa ko batela. Deuxièmement, na kat na coutume pe na tradition papa, toza na makambo ya décès ndengo lobi wana. Na assistant mama moko mobali na akufi bazaka ba marié. Mobali ya mama wana akufi. Un temps mobali ya mama akufi basali nini? Bazui mama wana babote le téléphone. Bazui mama wana bache en quarantaine akovanda nisika moko solo na batuté akoyamba téléphone té bazui mama wana akolia bilé ya batu nyonso té bazui de mama bache balambela ka mama wana bilé donc avani ka kuna yemo ko pas solo na batuté mama kufela mwasi bazui suki basali bakati suki atira na bilamba wana kaka zaki na mokolo enterrement yebisangai yena papa on ezalaki makamba bolingo bon bino bo pekisa solo na bato pona nini bino bo katie suki pona nini botike na bilamba salite pona nini alia bilei bato bazo lamba te pour quelle raison o eza bokoko bako yebi sauter bokoko ngo pourquoi alors yo mama wana babimisi mbali na ye pona enterrement qu'est-ce qui s'est passé babimisi mama wana bazui bouteille bapesi mama wana bouteille avant batombola corps bakimisi mama wana bambango abonza nani bouteille wana bouteille panzana na tuli bosa bango poani o bazo libérer ye lukuta bozo côté na alliance satanique bazo kanga inde lisusu yango zo mona batandengo na bakota tina lelo bazaka na bututu mobali akufa mwasi akufa bakota mutu na botutu okomona ndenge za wana après vie ya mutu ko simba te évolution ezate progrès ezate et soko tune mama olota ka bandoto ni na koyebisa olota ka bandeko bandoto bato bakufa c'est-à-dire bakota ina kat na alliance satanique et ça ba pratique bisoto mesana ko sala ba africain ba balobi eza coutume mais bien aimé ce sont les alliances sataniques bakota bat na kat na alliance satanique yango zo mona na sima makambo wana mutu akomi bloqué vie na ye komi bloqué à cause ya ba alliance satanique. Là c'est vrai. C'est vrai. Un ami, on a le bien coupé là qui moi aussi jusqu'à maintenant sur Talibi naé. Je sais pas mais auparavant là il y a bon. Depuis quelques mois ça Koufa pratique on est seulement ma belle côté donc tu sais que toboya coutume, toboya peu tradition. Coutume oya ça ya mabe. Oya ça non conforme à la parole de Dieu. OK. Yoka papa Yves, na peso verset. Tu dans la Bible 1 Corinthiens. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Okay. Une femme est liée aussi longtemps
que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Moi si aza lié na mobali, ceux qui mobali aza vivant, moi si aza vivant, aza lié. Ils ont contrat, ils ont alliance, mariage. Mais ceux qui mobali a koufi, ceux qui moi ça koufi, a comme libre à bala n'importe qui. Mais bino bossa il sakabatu makambo wana pona nini. Ngai na mama ezaki makamba bolingo, bolingo nga koufi. Mais bino bosso katanga ba soki poni. Bosso sokulanga pona nini. Bino bosso ti bobo to langa téléphone, boti kangala bilamba ça pour quelle raison? Ba fa monsieur bongo ma sukolo te yo tika la game poli. Bazo yebiso pena yo ndenge za wana toza ko kanela yo mone ozwa. Toko sokola yo te, okotika batikela yo botutu ndenge za wana. Mama na ngai ko bomba makamwana te benga biso. Benga biso émission ye pona yo mama to sunga yo to sambela pona yo vie fongwama. Il faut ba salela yo service ba sambela pona yo. Ba chao na programme de livrant pon nzamba fongla. Ba papa ebele lelo fina bango ebeba. Ba jeune belele lo vina bango ekangama à cause à kufela moi aussi. Papa Yves, so que plus loin, ba musu baba isa bango ebembe. Oui. Moi ça kufa. Lokolo bala ite ko bala ebembe. Mais papa, ngai na ezaki makamba bolingo. Bolingo sikoyo ke ngana ke bala ebembe ndenge ni. Tadi tango so bala ebembe ba so ko tuna kat na dian, ba lion na esprit de mort. Fina yo komi condamné l'esprit de mort, o komi condamné na mutu wana kufi. O komi lié l'esprit de mort, o ko banda ko lota bat ba kufa banda kala. O ko banda lota moi sino wana bozala akana ye. Mobali wana bozala akana ye, bozakana ye. Mama eza alliance satanique ba koti sakio. Il faut ba sambela pona yo ba détruire ngo. Po fina yo nzamba pambola yo. Voilà. Ramé de Rizalanini, est-ce que tu as sur la paix Marambango et Belé, Pasteur Blaise, est-ce que les lois s'occupent de Bengoy à Bengi pour avoir une solution à Marambo et Stoloba? Est-ce que nous allons répondre Papa Yves, merci positivement? Beaucoup. Papa Yves Zamoussala, oyebi, nous allons pas faire sa connaissance à beauté sans appeler sa capacité à remettre ma solution. Amen. Ça n'existe pas. Tant que nous allons pas faire sa connaissance, nous partager la peuple. C'est-à-dire nous allons pas faire sa grâce au wana. Après sa don wana. Amen. Non, pas ce témoignage moko. Mi balé, n'a pas sa moko. Pe mingi mingi balingato le bemakamangote. Oyebi. Et ça na maman moko na émission passée na utako sala awa maman na landa biso maman na zala ki na problème na te ki sur les prisons sexuelles maman wana akoma ki na problème na kati parce que azako vivre malobanga na lobaki na prison sexuelle maman ona lingaka me la poison asali testamentique la bana alingaka kufa parce que na libala azala ki se retrouver sauté à mon que non solution ezali akende ko pema kufa mais alandi biso na émission abenga biso na koti sa maman wana na programme à prière na sambela pona maman wana lelo kimia ekota na vie ya mama wana. Amen. Amen. Akoma na kimia. Kimia ekota na vie. C'est-à-dire nzamba ko pesa muto connaissance à beauté sans pourtant adopter na capacité à pesa solution na vie ya bato. Ça n'existe pas. Yango mama ndeko nanga mobaya mwasi. Yo muto so landa biso. Ozana kata alliance satanique. Oyo kota consciemment inconsciemment. Basalo ba service à cause ya décès, à cause ya koluka bana, à cause ya libala. Bien aimé, au kota na kata alliance maléfique. Ndeko nanga benga biso. Toza wana pona yo aweza makamba mbongo te aweza makamba pesa biso confiance benga biso tokotia na programme de délivrance penzamba opambola yo. Voilà, donc je crois natike là on a dernière partie pour que aussi ça message na biso na suka losambo rezala mie pona biso aussi numéro de téléphone liloba pe na bana na nzambe bota la biso je crois bien bandeko botali biso bobenga nzambe aleki pe apesaka nyonso otoza nango posa soko luki solution awa rozwa avec notre Dieu nzambe nde apesaka nyonso nde nazoloba kaka. Alors bobenga l'homme de Dieu numéro est affiché wana c'est son numéro so bobengi bokozala le bienvenu ya ko solola to pe ya ko partager eza bongo maloba na nzambe koyoka sonité na problème oza nangwa bayoka nzambe sonité. Voilà. Okay. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup Papa Yves. Alors dernier point avant de passer quelques signes to chité to sambela pona yo mutu akota kana 4 na alliance satanique par les hérédités. Hérédité c'est-à-dire ba kombo oyo ba pesa kabana. Mwana oboti mwana opese kombo noi ya noko opese kombo ya tata mwasi. Or misala mutu wana so mutu wana zaki muta misala mabe. So mutu wana balakate, so mutu wana botakate. Tangu yo pesi mwana kombo wana et me bien aimé so mwana wana ba sambeli pona yete vina ye mobimba akoki kozala lokola noko na bino wana akoki kozala lokola tata mwasi oyo opesa kombo na ye wana. Ya gombe bien aimé mwana nzambe fo yeba kombo nini yo kopesa mwana yo.
parce que na quatre na combo tozala miloko mibale na quatre na combo un tozaka na bénédiction na quatre na combo tozaka na malédiction et mes bien-aimés ceux qui prière ezate na quatre na vie ya mwana hormone que non et malédiction oyo eza na quatre na combo wana nde ko sa nini nde ekoyeba na koganga et mwana akozala mutu asa na quatre na alliance maléfique bien-aimé yango benga biso na WhatsApp toza wana pona yo ndeko na ngai ko hésiter te et monsieur eza pona yo nzamba za na posa a libérer yo alors conséquence nini oyo ezalaka na quatre na mutu asa na quatre na alliance satanique première conséquence maladie chronique mutu aza na quatre na alliance satanique première conséquence bazalaka bato bazalaka na maladie chronique maladie esilaka te aokende na hôpital aoluka maladie emonanaka te ozotala santé ya mutu ezo se régresser mais otala boye mutu abelaka te maladie emonanaka te babengi yango maladie chronique eumela evanda ezwa temps mais bien aimé mingi eza bato baza na quatre na alliance satanique ezosenga prière na kombo na Yesu mpe Nzambe alibere okomona ba insomnie fréquent okomona bakufelaka bato périodiquement na quatre na famille na bango ezaka na période moko soit na novembre soit na décembre bakufelaka bato et se répétaka bongo mais bien aimé eza na alliance moko satanique o eza na quatre na famille na bino yango yaka ko réclamer bato na période wana na moment wana fu ba sambela ba buka yango pour Nzambe a continuer ko sala quatre na vie na bino bozomona mutu aza na quatre na alliance satanique aza na passion exagérée de la chair posa ya nzoto azala marié azala célibataire mais posa ya nzoto elingaka mingi quatre na vie na ye aza mutu oyo aza quatre na alliance satanique esengeli na yo basambela pona yo les fantasmes nocturnes aza mutu asalaka bandoto ya mabe mingi ya bamari ya bafemme de nuit aza mutu aza na quatre na alliance satanique ça demande la prière et Slem Souka, célibat prolongé. Alliance satanique et même rabat na 4 na période na célibat prolongé. Yango bien aimé et monsieur yé pona yo benga biso ko hésiter to zawana pona to sambela pona yo pe Nzambe a libéré vina yo pe ba promesse Nzambe ko sama 4 na bomo na yo. Na lingi na sambela pona yo ndeko na ngai. Na yete pona juger na yete pona condamner yo mais na yete pona révéler yo makambu oyo peut-être néglige kango Satan le diable a profité ka isika ignorer ses alliés yango oser alobi que non mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance bien aimé connaissance et peut ça elongo la biso voile connaissance et peut ça biso lumière connaissance et même la biso bénédiction yango connaissance ozui bien aimé benga biso to sambela pona yo po Nzamba pambola yo landanga na prière siko zali wana zo talangai loba nkolo Yesu na yoki maloba na yo na ndimi yango oza mokonzi na ngai okufaki na ekulusu mpo na ngai osopaki makila na yo mpe osombaki ngai na volonté na ngai na boyi alliance nyonso mabe oyo nakotaki consciemment inconsciemment etika vi na ngai ekatana na kombo na Yesu kobanda lelo na proclamer liberté na ngai ezala na butu ezala na moi nazala libre na kombo na Yesu na ndimi yango pe ekokisama tombola loboko ne siko zali bien aimé Nzamba zo bande loko moko na tongo lelo na vie na yo Bible le dit que non la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu ce matin, tu as écouté les révélations de l'Éternel bien-aimé. Et soit place na kat na motema na yo pe Nzamba libéré yo na kat na alliance maléfique pour vie na yo fongama au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant Seigneur pour mon frère, pour ma sœur. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont écouté cette parole au nom de Jésus. Na telemeli alliance nyonso maléfique akota ki nanzela mariage nanzela koluka mabota akota ki nanzela ya décès akota ki nanzela libala akota ki nanzela nyonso na kombo na Yesu azala libéré moto na yo ekita Seigneur et briser force nyonso maléfique dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus abima Seigneur azala libéré Amona loboko na yo nkolo atato la monnaie na yo. Merci pour la grâce, merci pour la victoire, merci pour la liberté, merci pour la solution au nom de Jésus-Christ et salut mabongo. Amen. Betela nkolo maboko esike zali bien-aimé, Nzamba pamboli yo, Nzamba salisi yo, yango benga biso na WhatsApp, benga biso na plus 243 89 76 96 423 plus 243 89
76 96 423 eza libero na biso ya WhatsApp benga biso na moment nyonso biso toko yamba yo toko tchao na programme à prière toko sambela pona yo vina yo ko fongwama ko bomba makambu te nzamba pambola yo na pesi mbote epa ya bana super promotion c'est sika bazolanda biso mama Mikle na papa nzamba pambola bino Maman Nzuzi, Maman Landou Nzamba Pambola Bino, na Pesimbote, na grande famille, la famille Onchiding, Maman Karine, Nancy Blaise, Nadège, famille Nyos Chiding de partout, Boza et Belé, Nzambe Nanga Azana Nzambe Nabino, ma charmante épouse Maman Jacqueline Nzamba Pambola Ye, Mboto et pas papa, c'est père spirituel Nanga Idadi Valer Mossato, l'homme des rêves, Nzamba Pambola Bino, Bana plein sali Nyonso, ba crété Nyos Sikaboyo Kibiso, la sœur Olga, Nzamba Pambola Bino, a Pambola Bino, Tokutani, Nali numéro Ezoya. Merci beaucoup, Tomonani. Bye, merci.